papa. Mbote papa nangai. Awa précisément toza wapi? Awa toza na 11e mm na quartier Sokopa 3. Quartier Sokopa 3. Na commune limité. Na commune limité. 11e industriel. Industriel. OK, na mono bengisi biso bapandisa moto awa. Tomonika ya mwana biso. Mwana oyo azana âge ni. Mwana azana 4 ans et 2 mois. 4 ans et 2 mois. Comment les nani? Comment on Beni Bongoy. OK, lelo oyo Beni Bongoy, lelo oyo aza vraiment ko souffrir. C'est non ko mwana ndenge toujours mwana ndenge eloko edimi. Biso sono le banana ndenge ni. Bon, le rabotami eloko moko ebimaki ya muke na se alipeka. Il fallait tozwa moya okanga ye Singapour katana ba bité akola. Bon, neko le manquer mwana zokola, maadi zokola, mwana zokola, maadi zokola. Maile mesilinga. Na lutina bakonzi oya mboka oya mtia malamu mutalo sunganga zati. Ngai moko famille pauvre ngani eloko te. Nina senya tape ndo bakonzi o baza mutema mawa bameka kosunganga. Ndenge okomi na mwana boye. Est-ce que ya otamuli na hôpital songolo pakala po ba meka kotala état ya mwana ndenga zali. Bon, nayaki ko profiter po baseso mo bakati moko omoni bakomia wa lisungi. Bon, po toza ba militaire, le to sengi moi 4 lisungi na kene na niveau ya Kabinda, le na ki akute ba docteur, basenga 4 examen. Oya liboso yango basalaki esili ya mibale pe yango. Ya liboso yango basalaki esili wana ka ofele. Ofele. Ya mibale pe yango basaki pe kaka ofele. Troisième kutu yango basaki ofele ya radio netika examen moko bazobenga anapat pour singa pour que na niveau ya Kabinda okona niveau ya Kabinda presque ba pareil yo ezate pour na ça examen yo ba baki na kene na 6J to na 51 to na pe examen na komi kuna pour apesa nga pesa habité eza boulangerie te to eza boutique te ba kopesa prix ya sardine il faut la consultation après ndo luka mwenini ya ko ba pesa suite examen oyo. Bon, bah, konjo bandima qui pona les cas, nazo benga tout le temps ba téléphone, montazo répondre nga zati. Ndena moni na luka procédure mususu, on a eu que les capos, moi na 4 ans, et le ndenge vimbi. Tchok ça 5 à 6 ans, comme na niveau nini. De façon il faut bino ba konji, o bazam te mama wa, lokola papa na biso pasteur Kabundu ale ça idara bato mingi, lokola papa na biso oyo Denile ça idara bato mingi. Lokola papa na biso ya veki muku na idara bato mingi, ba konjo ya minene ba na mboka, na yiko tanga te même na niveau ya parti. Nakotanga Jama Kabundu, nakosenga Okiste Kabuya, nakosenga Nicolas Kazadi. Oyo bana yo ya lisungi, oyo lelo bozo sunga biso, meka onaza nango maele sili, na l'équipe partout muto ki penga zate na kana media pona meka kobela. Babe Dashu, ba Eric Mandala, bato baza mwana mboko, bo sunga kaya mwana po, mwana tobe apenya lobité. Na sengi na mise ya biso Yves ya jeunesse, oyo batu na yo oba dipogré nazo senga lisungi pona mona po pasa okota po apesa nga makoki ezate pesa nga carte oyo ba élément ya dipogré so na leki na média pona mwe muto osunga nga sati kati nga dipogré yango yo elongi na nga yango yo na l'équipe pona kozanga po kaya mona o na ebité lobi ekosukela nga nini bo sunga ngai to ebité loyi mona tango ta chef de l'état akota pe muto ko soutenir pe mboka oyo sikoyo na kokotela wapi pona leka na sengi na papa na ndeko na biso oyo soldat du peuple nani Sylvain Mutombo oyo bana na yo oyo bandeko na yo soldat du peuple Sylvain Mutombo ninga kuna kana ma campagne na kotala wa mena suitante apata media landa tande mwana zo souffrir iloko naki na posa kosenga bino ka yango wana oyo ba kosamutia mawa ba edengai na vandia wana avenue Kongi numéro 14 na quartier Sokopa 11e industriel. OK, ni soko koki s'adresser au président de la République. Aux AP moko ya parti EPS na moni ba carte tout aux en message ni ko s'adresser na président de la République numéro 1 ya Congo au sengi asa nini pour na sengi na chef de l'état Félix Mokonzi na biso na sengi na yo papa na kenda iti na fondation ya mama Denise Nankero à partir ya Sosimax na komi kuna habité banda confinement bakanga fondation ezo fonctionner sous soutien tozali bana oyo ya yo biso to kembi na baliti oyo mais tozo senga mo walisungi na bino pour intervenir ka ya mona oyo so na l'équipe on a moni esika na ko trezate pour ba edenga na ce plan il a quand même pouvoir ezwami toza bana oto bundaki moi ba yedi na bino na kosunga ngai toza posa ya mboko toza posa mutu amutema mawa azwa ka charge ya mona oyo même na 2023 mapona meko ya nzamba kozongisa ebele na sengi na ndeko Liese papa Molière na sengi na bino boy deka ya mona oyo
bato to na tangi te basunga pona mona o. C'est numéro de téléphone non? Numéro de téléphone 082 43 75 483. OK, merci beaucoup.